Bonjour, bonsoir la famille Mbotenamino Biskanyas Bozali. J'espère que tout le monde va bien. Biso toza bien, Zambe Azobatela. Merci na abonner sur la chaîne Nabiso et abonner à Sika to souhaiter bino la bienvenue. Bandeko o ezali ndako na bino bozala à l'aise. Ticket nzambe na lola eba na kupambola bino. Lelo toye na video oyo bandeko basengaki. Bandeko bazali na besoin tout ça la bango vidéo lelo toye na vidéo na biso. Merci beaucoup. Alors tout landa ensemble na bino. Alors bandeko bosenga biso vidéo tout laksa comment ko conserver ngai bandeko o bazali ki nango besoin ya wana toye libino pona ko kokisa posa ya bosenga na bino. Toza na ngai na biso ya fresh ndenge bomoni na za na de maboke ya ngai nanga. Alors toza wana toujours pona ko sepelisa bino na ndenge moko ya malamu bandeko basengaki video ya comment ko conserver ngai ya wana toyeli bino video ya ko conserver ngai tosombi ngai na biso to bandi nanu na kodongola ngai tango zo dongola ngai na yo uzo kata juste mitu pona kocha banjete wana te banjete wana ezalaka makasi. Alors awa tozo dongola ngai na biso bozo mona toto zwa juste makasa ya ngai bangai o batekela biso na ba shop wana o ezala déjà conservé ezalaka bachaka yango na banjete wana bomona so olamba ngai okoki omona banjete moko ya milai ezalaka makasi. Raison bango bachaka yango parce que baza besoin ya ba kilo soki balongoli banjete wana nyonso eza lokola ekopese eza lokola bango baosala perte yango na bachaka na banjete wana ya makasi. Alors biso lokola eza ndako tozozwa juste makasa na yango na toza nango besoin awa tozolakisa comment okoki kodongola ngai pona ba oyo bayebi te ba oyo bayebi pas de problème mais pona ba oyo bayebi te comment okoki kosala ngai no babengaka ngo kodongola ngai. Alors tozokata juste tozolongola juste makasa na biso vidéo ya comment ko conserver ngai to bandeli bien eza pona ba oyo baza nango besoin parce que mutu mususu aloba ba vidéo nini lisusu oyo eza bandeko basengaki yango na toye nango eza pena batu mususu bayebi te. Merci beaucoup na bino bandeko. Alors wana tosisi kodongola ngai na biso toye awa pona ko sokola ngai na biso bandeko biloko oyo ezaka vraiment na mabele ebele ezaka na mabele na ndenge ya kosakana te. Alors tango zo sokola yango na bokebi nyonso pona mutu alia mabele te. Alors awa tozozwa temps na biso pona ko nettoyer ngai na biso. Alors nga biloko na ngai nyonso soki nazosala yango nazwaka temps na ngai pona ko nettoyer yango nazala vraiment sûr que saleté nyonso elongwe. Bino mo bokomona mai oyo première mai ndenge kozala mwindu au fur et à mesure ozoki kosokola yango mai pe ezotela ou eza première mai na biso okozwa temps na yo sokola yango 5-6 fois ça dépend kaka ya saleté oyo ezali na ngai na yo parce que soko sokoli ngai no tour liboso okomona ndenge ezali salité ekotinda yo osokola ngo combien de fois. Donc nga na sokola ki na yanga plus ou moins 5 fois na s'assurer vraiment que mabele nyonso ici mais soki eza pe salité makasi okokupe ko sokola ngo lisusu plus eza problème te eza juste pona o s'assurer que biloko na ozosala eza propre tant utaolia yango saleté eza te mabele eza te. Alors bomoni mayo vraiment ndenge ebimi mwindu même na misu bomoni yango vraiment eza mwindu ebimi saleté makasi. Alors na continue toujours kosokola ngai nyanga ndenge na lobaki na kozwa temps na ngai ya kosokola yango mama zwa temps na cuisine eza pona bien na yo moko pona bien ya libota na yo moko bolia biloko ya propre bolia biloko ya kitoko. Alors soki oza na occasion oza na opportunité ya kosomba yo moko o conserver okoki na kosomba o conserver toyebi ke ya ba fresh boye ezaka cher batu musu balinga kosomba te parce que bamona ke eza cher ezobima moke na nzungu. Bon ça dépend ya mutu na mutu ndenge alingelaka eza nango problème te.
biso en Europe eza lokwa na Afrique te ki tout le temps eza wana kokende wenje en plus oza pe na bato na ndako okoki sala wenje moza na bato na ndako bakoya ko aider yo pona osala na Europe peut-être mso ozalaka yo moko donc wana préférer vraiment système oyo ya ko conserver biloko nanga bien avant et aidaka nga makasi na era kolamba na zala te ki à chaque fois okei osombi oye olambi alors aidanga système de conservation eza vraiment très bien bandeko na ngai et awa tusisi kosukola ngai na biso bandeko nga na kataka ngai te na kata ngai na nga te mais soki olingi okata ngai na yo zala libre bandeko nde toloba koza na kati ya ndako na yo zala libre okati ngai no nga na kataka ngai na nga te wana na tiaki nzungu na nga na moto nde bomoni nzungu na ngeza na moto na sisi kosukola ngai na nga na tie déjà nzungu na nga na moto et sikoyo nalingi nazwa ngai na nga na tia na kati ya nzungu nazo tia ngai na nga na kati ya nzungu na ngai pona natokisa yango alors soki o eza façon na nga na salaka pona ko conserver soki yo moni pe oyebi façon mosusu ya kosala pona ko conserver pas de problème oza obligé à kosala kaka façon na ngai te mais soko sepeli pe okoki na yo kosala oza na yo libre alors o eza façon na nga na salaka pona na conserver ngai na nga na sokoli yango na bandino na sombi ngai na nga na dongoli yango na sokoli yango et awa sikoyo nazo tokisa yango tant nazo tokisa ngai na nga na kati yango te nde na lobi ndeko zala libre oza na kati ya ndako na yo zala libre ne loko oyo ozosala na kati ya cuisine na yo na tienga inga na nga na moto na tie yango mai te na tienga inga mai te parce que to sokoli yango ekobota mai na yango moko ekobota mai nango eza te ke tozo lamba yango te toza juste kotokisa yango moke pona to conserver yango omoni to tie yango mai te mais ezokita nango ekobumela nango pete eza te wana totika yango etoka ebela non juste moke tozotokisa yango awa toye pona tobalola yango po ndenge ekiti bongo pona esangana kote nyonso ezwa moyen yango ya kolemba eza juste pona tolembisa yango moke tozobalola pona topermettre yango permettre ngai na biso esangana kote nyonso ezwa moto malamu ezwa moto très bien alors tozo continuer toujours na kobalola ngai na biso nde tolobi to tiaki yango mai te bandeko bomoni to tiaki yango mai te yango moko eboti mai nango na asi bomonaki tant to tiaki nzungu na biso na moto et ezalaki na mai te tozaki juste ngai na biso to tiaki et bomoni eboti mai na yango moko alors awa sikoyo bomoni ngai na biso eza minene tozobalola yango toyekobalola yango eboti vraiment mai mais mai ya exagération te eza te ke mai moko ya ebele mais eza mai moko eboti pona permettre ngai na biso etoka malamu e bandeko wana sikoyo eloko nini nazosala parce que nalobaki ngai na kataka ngai na nga te nazwi juste nzete na ngai ya fufu nazo tuta yango nazo écraser yango pona kaka permettre ke ngai na nga panzana eza vraiment minene te donc na kataka na ngai yango te eza nango facile ngai eza nango eloko moko elemba et surtout ba misisa wana ya makasi wana banjeta na makasi wana na tie yango te alors ngai na nga tango etoki nazwi juste nzete na ngai ya fufu nazo beta yango pona ngai na nga elemba ezala pe mibimba minene te alors bomoni ngai na nga ndenge vraiment elembi bien et na sala juste nzeta fufu na nga soko lingo nika uniki soko lingo kata okati nde tolobi zala libre awa tolongoli nzungu na biso na moto totiki yango esil eleka mopepe et awa sikoyo ngai na biso eleki mopepe elembi bien ndenge bozomona wana elembi bien esili moto tika soko tokisi yango ndeko tika yango na pembeni o permettre yango esila moto avant otia yango na kati ya chassis na yo ya conservation alors wana ngai na biso esili moto tozwi chassis na biso ya conservation ba chassis na biso ya oto tiela biloko na ba congélateur ya congélation tozwi ngai na biso tobandi kotia yango na kati
tobandi kotia ngai na biso na kati totia ngai na biso na kati ya chassis wana eza de maboki na ngai ya ngai bomona ngai eza ekondaka nango de maboki yani monana ki belé mais ekondaka nango yango bato belé balingaka kozwa ya fraîche te ba préféra o déjà basala wana parce que oyo bamonaka yango cher de maboki wana ekutenga 5 livres de maboka ngai wana ekutenga 5 livres alors ngai na biso yango yo tosali yango eza déjà ready mukolo na olinga na lamba ngai nanga na bimisi ngai nanga na congélateur na tiki yango et décongelé et puis ekozala ready pona kolamba ngai na biso. Merci beaucoup na bandeko oyo bosengaki biso vidéo yango yo okutani na vidéo commenter partager aimer ekozala malamu partager pe na bandeko mususu peut-être pe kozala na ndeko mususu pe ata na besoin ya koyeba comment ko conserver ayebite okoki pe ko partager pona eba na kosunga e. Merci beaucoup na bino nyonso na temps na bino bozozwa ya kotaba vidéo nzambe na lula ayeba na kopambola bino. Bye.